likolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Tango satana belemi kotuka peko cholangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye ponalonga tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelinga ye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo kwete ozanzampe nakovanda nakombona yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo kwete ozanzambe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba poete. Voilà, Tozana, Conor Rapide, ok, Brazzaville, et Longona Moum Nakolo, l'évangéliste international, le porteur du Christ, Baxela et l'homme des chiffres, Nicolas Simbiko d'Abotima. Tozo qui ne ressemble pas au décaté. Donc, Panza Samwa, Kolo, Masiya Nazareth, Azana Bomoy. C'est comme on a Jésus de Nazareth, ok?
mosala tapeza kuna ebengi momu na nkolo biso lokola baron baure tozoaccompagne l'évangéliste international na mosala tozokende ndenge tozokende na kokóma na kobanda mbala moko totombolaka nkombo moko Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Ndenge tozokende kozonga tozozonga mbala moko chef neyebiso eza suka conversion des jeunes de la foi so omoni mwana soso abimi na nzungu seke mama aza na se ya biso topona Jésus-Christ Nazareth nzambe mayaka esongandileyo esongandileyo chabiazulweyo chabiazulweyo umuni mwema umuni mwema Eh bien voilà, on est arrivé au beach à Brazzaville et là ce sont les agents de l'ONATRA du côté de Brazzaville qui accueillent l'homme de Dieu et saisissent sa main, il arrive à saluer presque tout le monde. Voilà, c'est tout le monde qui veut être salué. Voilà, on est donc là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, accompagné de sa très chère épouse ainsi qu'une grande équipe qui lui accompagne à Brazzaville. Vous comprenez que ça se passe comme ça. Merci. Encore
Braza binde makambu. Papa Rabi, Braza makambu. C'est Braza. Tokomi na Braza. Tango tokola tokoba na Jean-Paul Maeta tina 100%. Biso na Jean-Paul Maeta tiko. C'est qu'on a Jean-Paul Maeta. Lokola ina Brazzaville a établi biso to vanda. Jean-Paul Maeta de makambu. Kokolanda. Samba papa na biso nde mopesi solution. Abi Jésus de Nazareth. Kaka yende nzela malamu ya kolanda. Balobi makomi la bina toto zala nzela mibale. Nzela Jean-Paul Maeta ezande nzela ya kolanda. Yango biso na papa wana seseko kino suka na papa na so de la foi. C'est Braza oyo. C'est Braza oyo. Mana malala bakalokola. Mama lolo pona c'est Braza. C'est Braza, d'ailleurs, il y a ma papa na oui, malamu. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga pona longa tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekeli tinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda nakombola yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza Nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete oza Nzambe ngo etondi motema mpona yebi ete na bomo ya moto elonga ezali se na yo ya
kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo Poete ozanzampe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melo nanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo Poete ozanzampe elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema nanga esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko nanga ekoloba te mpona yebi ete Masiya Nazareth solo pona yebi ete nasena moyo yo na yo na pasi bitumba nataleli yo na yo mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye
ponalonga tango nyonso e atako mbongeleki makasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekeli nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola se na yo po ete oza nzambe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola se na yo po ete oza nzambe nakutalela siyo atapaselekeli ngaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motema una yebiete elonga ezalise nayo yawe nakutalela siyo atapaselekeli ngaye nakukanga masiyo koleye atesengwe tondi motema kuna yebiete na bomo ya moto elonga ezalise nayo yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye c'est vrai ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete elonga na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth bien aimé croix yende mutaloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema nanga esanjola seyo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebi ete nayo nakotalela seyo ngayo nakotinga maseyo Yesu Masiya Nazarete solo mpona yebi ete nase na moyoyo nayo na pasi bitumba nataleli yo nayo
nasimbise kombo na yo na yo na vilanga nasimbise kondima epa na yo na yo. Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi. To kende wapi. Na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36. Bayebisi chef à synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi. Yesu masio tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Alléluia. Mwana kufa kiazonga kina bongo. Bien aimé nyonso ayo ekufa. Soko simbi kondima na Yesu Masia Nazareth. Eko sekwa. Ndima kaka, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masia, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masia Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Poete longo na ye. Ndeto bima balongi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Abizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Allô? Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.